Nini yeya. Il a quoi il peut singa mon converti, je me suis moulunga mukusana foi. Yangoyo. Yaya koseka. Yangoye. Koseka na poto Eza médicament. awana kin. Ba négligé biso. Sebi kosuba kana koseka lata kashkush. Yaya tunanga nini yaya? Nini? Tokotanga ba communauté po ba koyina biso. Oh Seigneur. Yaya ko vivre bana bato mbongo na ba pauvre za ndengi moko. Te. Mutambongo soki ero ya zawapi na internet, Facebook, WhatsApp, Viber, Imo. metala bata passe ero ba zawapi. Misusu bazoteka ba galette. Ah, Nzambe, Seigneur. Yaya. Hein. Kosaka na bana bato mbongo na ba pauvre eyebanaka. Mwana mutambongo soka saka na franc Na français. avec tendresse. Tendresse. Oyoka. Pérézoque, Pérézoque, donnez-vous. Kende na ba commune mususu. Oh, Seigneur. Ok, donc okuta nde bana ba sakana. Mwana wasakana bo sate na bonkele Na kikuluna. Zako sakana bana ba commune mususu ra. Dara Sumbinye. Ah, conseil ba petit. Oh, ba petit. Wale za mabe. Yaya. Eh, Bana bato mbongo so balamuki na tonga ba senga papa ba mbongo mikate ba senga na franc Na français. avec tendresse. Tendresse. Oyoka. Papa donne-moi les 50 francs, je vais acheter le beignet. Kende na ba commune le roi makala bumbu selemba ongaba. Hey. Mwana so alamuki na tonga senga papa ba mbongo mikate na bosoto. Na posa kobota. Esili. Je sengi la mbongo mikate bana makala oyoka. Père, tiens, camarade na payembash. Salut très chers internautes, merci pour la fidélité Nabino à travers la chaîne Nabino CL News TV, CL News TV, mon pépé Yassika. Il y a Christelle Arose, Mamou l'Iranium de la presse que je salue en passant. Merci pour votre fidélité sur votre chaîne. Je rends grâce à Dieu à ce que télévision semaine comme lundi quoi on a passé merci pour la fidélité Nabino dans la chaîne Nabino CL News TV. Nabino déjà invité déjà Igo Santé. Bonjour Igo Santé. Bonjour Vanessa. Bonne santé. Santé qui toque. Santé ça bien. Santé ça vraiment bien. Bonne nouvelle, na ba news y a orchestre. Ouais, ba nouvelle na ba news ezara ke. Avant la bandana no ba mbote na pas Big Boss le roi de la forêt. Kotaza depuis Chicago. Maman Sylvie Mampata namoni Sankara de Kuntawewa ADT inkim pour visibilité mondiale, chef d'état-major Papi Kakol. Namoni Marius Munga, namoni ba Marc Tabou, famille pena munene zabuna na States. Donc ba news ezaka 7 jours de la semaine. Hein. 7 jours de la semaine, c'est Belly, c'est Komi, c'est Nyonso Sili. Donc ça veut dire que date officielle si tu peux ça qui déjà donc le 24 juin disque Zobima donc Big Boss le roi de la forêt aurait gagné le pays déjà donc d'ici là le 21 tous années na Kini le 24 disque Bimi to tikel binoka mon peuple après biso toke na biso Guinée donc c'est ça programme wana. OK merci Igo Santé na wenge musique à maison mère ebike boulou yeke to trouble ça na kata mouvement oye bien ou bien trouble ati na wenge trouble les alarate. Ouais. Navana non bien Amel Mlofa trouble eza na kata wenge musique à maison yo ye bien moté. Te trouble ati. Trouble ani. Tous les disques 7 jours de la semaine. Trouble outa. Trouble ezali ndenge ba rumeur te eza vrai que wenge panzani. Wenge musique à maison mère et panzani. Ndenge vraiment bat bazolo ba wenge musique panzani. Ndenge que oza artiste moko ya munene pe na kata wenge musique à maison mère éclaircir na bana monde entier au ba Hollanda yo que ndenge ba oloba ke wenge musique à maison mère ekufi e panzani. Et panzani ni Big Boss le roi de la forêt na Chicago azoya. Wenge pe panzana fo ukapena ke we akufi. Ah, on a wenge panzani. Wenge zo se porter à merveille, wenge za kitoko, wenge tozana biso wana. Ba départ est synonyme de repenser orchestre. Est-ce que départ est salami oyo et l'équipe est salamaka sérieux na Londres. Au bagendo ça les marqué. Tel que bagenda en bloc. Ba sala pe disque ba beta pe beta et après wenge kufa. Wenge zali ezala on est au bagage équipe nationale. Ceux qui jouent moi combien me forme. Donc directement faut que prêter non à club moro pour Azonga
Tamsumbango ezate, tamsusu yebi. Mais les musiciens mon côté, bah musiciens basés belé donc 4 musiciens c'est beaucoup déjà c'est des chutes à groupe. Selon yo mo yo mo beta ka sento yo que moi que moi manque ezate. Manque ezate. Par rapport au talent match à Congo Brazza na RDC. Tu as combien de joueurs? Tisserand Zalagité, Kebano Zalagité, Bola Zalagité, Mpoko, José Mpoko Zalagité. Mais tu as gagné combien? Tu as gagné 3-1. Chez Michel Ongwena Wenge Zalagaki, Ozoko Kalisu Souté, tu préqué on a un club. Ozoko Kasouté. Bon, on a des équipes nationales. Ceux qui jouent aux autres côtés de l'équipe nationale, ils sont en ligne. Ils sont dans le club, ils sont en matisi balé. Ils sont réquittés aux autres. Ils sont en train de porte sont ouvertes pour les équipes nationales. C'est ça. Merci à Papine Zolameso. Balobi que il go s'éclaircir non parce que rumeur non ebisao que ezaya ko inde ezaya ko beba wenge musique maison mère que wera a kufi selon bat. Oh wera ko sona kufi azo exister te yebisa mangona. Na été ka ponga na botama lelo souhaiter un joyeux anniversaire. Oh surprise à surprendre nga joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Papine Zolameso igolelo mbotama na ye hein. Adishi mongombe poto na poto hein. Et lo connaît son simbi et comme diamant hein. Les lo vraiment balobi anniversaire Igo Sainte joyeux anniversaire quand même. On monte na hôtel Lotina Pali. Merci. Si toko continuer non? Oui. OK, merci. Ma rumeur est sûr qu'il est lobby journée mobimba. Oui, ranson na Koufi. Oui, ranson na Koufi yo, lokolo oza direct oko sona oui ranson ne bi makamno so wenge. Donc oko exercer oui Koufi te. Oui Koufa mugile vanda bo. On dit d'abord bat. Oui Koufa non na Koufa sikota. Président c'est pourtant merveille. Oh zolo ba bon c'est kata la activité. Na ba lo ba ki o aki melani. C'est que batala la activité. Et on a bien rendez-vous ça. On a na mutuka, on futa ka transport. Joa mutuka na yo aéroport Angile. Le 21 dimanche. Au moment où il son na mabele. Bon moi d'abord bandero pe mati déjà donc le 8 ils font la kermesse moi na bombo. On est Igo Sainte zoloba. Ba wi ranson na Kimi groupe ba rumeur a Kimi groupe akoya su Kinshasa te. Aoya su Kinshasa. To ba zoloba bongo na bisayo batala ka TVT. C'est que na bango courant na komité na ebité na kin côté nini courant na komate. Ouais, ndé na ndo ebisa OK. Big Boss le roi de la forêt artiste mboka oyo. Bendele. Dans tant au monde na ende to na Afrique wana ba Nigeria ba zaminenga za na Chicago kuna. Azo représenter malamu RDC. Je crois okima nini pe okima nani. Po asali nini. Akimi groupe yango ba misia ba ti. Ba misia na ebisio kaka ki. Soko komi faible na équipe nationale et sengara club na ona nous au match sous ballon. Yango to préqué que ba joueur na ba Shark. Nous to préqué ba na MK. Ba kolisana nous susu yoyebi. C'est ba kolisi ba ozonga na bango wengeza longo nzete. Oyo aza musisa. Tout bango. Dimanche bien sous musika tele le lundi le 12 compter kaka. 24. Ouais, compter Mikolo dans les 24 disques. Mais dans les 21 président Zana Mabele. Le 24, Bafle. Pour jusqu'à là, moi, musique est bien. Musique est au théâtre. D'ailleurs, c'est un séjour de la semaine. Pour nous, on a la TV, Mikolo, on a là. Il faut séjour de la semaine. Nous, tous sommes en train de nous. Bandoule Zali. Mabokete, Badisque. Frère Patrice, Nana Liembouma. Nayoki, on a sommet au Tongo. Félicitations, papa Patrice. Faire rigola. Non, na yorité. Faire rigola pas bimisi et utobima le 9 awa. Mais jusque là non yorité notre somba disque papa Patrice na tongo lelo na Liembouma. Et Bettina biso kindoki na sepeli. Toujours la paix. Pour nous on dit le DJE banini bo yeba pe que le DJE sur que foire et ça la 2 mois. Il en ça la 4 mois. 7 jours de la semaine ils a mikolo ils a makambu.
Mais les DG, ils sont officiels. Ils sont conseillés. On a le beat. Non, qui va tout à la battre vite. Bisous le DG, problème, t'es fort et ça la 2 mois. Merci Igo Sente, merci na attention na bino bo pesa biso Igo Sente na zongi suma muke sima na zongi vraiment mo muke sima Igo Sente babuki e babeti e azama kasite boye bakokite qu'est-ce qui eloni c'est pas ça qui parce que première fois na yamba la première fois la deuxième fois mais ba mélomane na on a ba fanatique na yo o balingaka yo à travers notre chaîne CN News TV balingi ba qu'est-ce qui t'était passé. 7 personnes contre 2 personnes. Mais na zokite. C'est que na makasi. Là. Il y a besoin de jalousie, de mambo belé, bien na marque rançonnique par rapport au car. Dans la explication que belé te possible dans sola qui on a opé ça ba tout gaz de vendre mon briti. Les ara qui musique eza kachite. Donc nous les andoulés ceux qui gagnent andoulés, c'est la foire raison on est battu à podium, battu podium boué, bino pe boué, tabi je vais tomber, t'as tout à la raba résultat. Nous avons agressé par bâtiment boué. Même moi déjà si tu soyez déjà, et besoin de mon pépinga aussi. Ma bourrango. La bête qui est fort. Tu vas bête fort, tu. On appelle la bête qui. Eh. On appelle la bête qui. On appelle la bête qui. Ben il y a une vitesse mais on appelle na touti ba sentir bien que tête toi il est libre tu es benda. Ne to landa ki pe ba mango pe moko pe to tika la ina par rapport pe to bête pe ba balle. Donc c'est ça va coûter si j'étais idéologie zakara qui le 24 heures bongi sa pembe na to yamba ces jours de la semaine. Wana izala wa. Wana za partout même la porte ndaku na yo lati no ka pembe. Soko ma victoire au somba CD donc la salaka pembe moi na tout ya wenge. Tous les wérasoniques donc tenir juger en wana tout le monde pembe to ambassadeur jour de la semaine pour nyo se sili ba clip sili donc nyo se zana de la mesa. Bozongo wapi? Ba si tes belé. Tous les carrefours à ville à Kinshasa. Tous les ronds-points. Tous les supermarchés disent qu'on était comme tina ba supermarché. Par rapport à Totalika, c'est le jour de la semaine, tu as pris 2500 exemplaires. Tout le bel arangoti. Si vous te frappé sous dire par rapport à Yobi, Oizawenge. Barimer, Banini, donc ça non. Rumeur na wenge musique à maison mère ezokoba c'est koba rumeur et parce que même sous ba voyager té boé yangonde ba msuba bina kima ba opesa privilège pas ba misusu yangombo ouais a voyager kana ba msusu. Est-ce que yo qui programme que wenge ezobeta concert aux États-Unis? Hein? Non, tu as un festival, on a annulé, il y a les bosses qui ont été annulés par rapport à quoi? Tu es ça, l'on a tout bêta, ils ont été fanatique qui aux États-Unis, qui est bas, comme raté. Nous avons reporté qui? Donc, reporter date, non, fixé, et au salaire qui Gladi, et Nani, moi, on a vu Gladi, à jouer diplôme. Vous avez son affaire de père de famille, il faut que nous fêtions moi on a joué une invitation moi on a invité Pécacol, invité Nicodème. Et au moins on s'est retrouvé aux États-Unis. Ils ont concerté. Ils ont souci sur les équipes ils ont fait un concert aux États-Unis, ils ont fait une machine à musique. Ah, on a si quoi football au Bapena qui était à Salimabe. C'est que vous rançon solane na ba musicien te poye baba vie na ba. Ba vie comment solana biso tambola na calendrier orchestre. Ce babi concert eza telle date, ce programme eza c'est ça. Ouais, ça va ya famille. Ce qui ba pointaka ka mutu moko na ba voyager na e ka mutu moko comment te ke bango pe eko sa jalousie. Comment va pointer toute une délégation ya liboso Nicodème Azaki invité par staff na États-Unis. Quand peut ko kapelo bita mususu ki Igo c'était ce quoi qu'il a. Et puis ça joue à terre. Mais jour où il y a un concert aux États-Unis, bah mission mon abatikali. Et mais on sait que vous êtes incapable. Mais pour on a bien trouvé une équipe mobile trop beau là. Pour les équipes nationales,
totali ba musique na bango ti na sola ino ne mission na sele no liboso na so ba générique ozo kumisa na ngao na pesi yango 2 mois l'autre suki wa ezo zo kongo so ba biloko to bima on eza ba sirsa décalé na bar elo mote ko vandisa moto ko yoki okanyango tikali na ngonde to yoka ba libala tuna sango mama nini mokili monde ya surprise mama ngai na ebaki te est-ce que ba jeune talent si ba beti dans nzembo moya ba niveau wana yango fo mona vena ndeti ba nzembo loka ba ombana salima so ba nzembo wana ezobeta mate ozomona kaka ke tauto na flash ingeta Big Boss roi de la forêt donc c'est biso na le buto lelo na mileli mingi apocalypse bela ozomona ke ba nostalgie zotikala ba papa so ba ozomona ke kilo mais ba jeune talent ba bongsono ba nzembo na bango ça avant na ko corriger ba générique na bango ba bongsono ba nzembo ezo eza na poati ba nzembo belé pe na ba jeune talent ozoloba et beti pe eza na maloba te eza kilo te kilo te mais beti et beta neni 6 à 2 mois na bar faut pesa kilo na nzembo na yembelo 3 nzembo ata ba musicien belé ou ba musipe ba album ba nzembo na mongo so bete Ego Sente c'est bon babi tout commence par 1 donc ba sala ba ketite bazana no na 1 merci Ego Sente nabi lelo soki ba musicien o ba longwe Olivier Erkeli bazongi lelo ba Ego Sente so to zongi ozala prête oyamba ba faut na tester bango wana no tia sinte ba yembana no yoka bina ke soki ba remonter voix oh là là c'est ça parce que nezana na biso que une équipe nationale soit joueur azoko raté faut préquer na club faut fonctionner na club na amatisa sous ballon wana ba pépinière Big Boss lo bango wana ba pépinière na biso c'est joueur mo appelé to joyer toute une équipe nationale et puis na minute tous les leaders kanga musicien no singa na lokolo pour to joie équipe nationale ya solo total championnat de betit ba joueur to mona bébé to joie évite ba boko lela biso ba musicien biso o pe ko kate to préquer na ba club na bango ba kolisa sous ba ozonga na bango basani ba matisa boulot bakanga ba musicien na bango tous les leaders kanga musicien no singa na lokolo Big Boss ozo qui télé 21 tona posa to sana no photo ke no shan wengezo kende shan iyo senga ba loko photo sa équipe mo ba loko pour ba pro déjà bazawana café room bazawana Ferrari azawana doya limbo na Ego Sente 3 on beta 3 donc tous les leaders quand même mission singa na lokolo po Big Boss oka etoko joie toko kipete parce que on eza ba pépinière na biso bake kosi ba kolisa boulot quoi o alinga zonga mena ota sente wana fa imano na piano so na kyo savana zongi shi wana Olivier Imbaka lo chele sous Sente bisa Big Boss le roi de la forêt tikelanga charge na bango là charge na bon venez tikele pa na nga fo yo yebi yemba o chela mon sous la route beta est-ce que mon na match équipe nationale na Braza ti le lozo beta Joël Kimwaki on comprend Isaac azaneka Joël Kimwaki azaneka Jogo mais na niveau équipe nationale boulot ekiti Igo yebi kena wenge musique à maison mais pe et benda ba musicien par-ci par-là ne si flashing eta na bino ne benda ba musicien de part et d'autre yebi yango na lobi ke wana za pépinière na biso c'est to moni ke muta briller to ko joyer ba fan bazo comprendre les anniversaires na ba pelo tout nos zo ezaka pour un anniversaire Francis Ngonda le représentant Batoro ouais naza plein de missions ne no solo na bois ki opé merci pour l'anniversaire nazoya c'est ça on a Francis Ngonda le représentant Batoro pour avoir souhaité un joyeux anniversaire na biso ki Joël Kimwaki aza Jogo mais le niveau équipe nationale batalité ba les Seneti azaka na Mazembe abeta ligue te abeta na ligue tangu bwana ngo ezonga sous makasi ibenga zonga c'était c'est ça ya ba kamona bango
Oh longwe bon problème est zala kuna. Mais so zongi test. Oh bon ratara. La Coste écoute grand chanteur tanga zongara. Ye uta fuga mana fuka. Masala test c'était. Wenge zanzete. Merci, merci Wenge Zanzete Weraza Moussissa. Un grand merci à Amiel Moulofa, notre caméraman. Hein? Je dis un grand merci à Patrick Moubenga, hein? À Bourges, Patrick Moubenga à Bourges, anniversaire Igo Saint-Lelo, joyeux anniversaire et salez-moi bien Makassi, salez vraiment bien Makassi, Paul Bonga, adieu Diogène Genève Moubimba, hein? Adieu Diogène Genève Moubimba, merci, hein? Igo Saint-Lelo, ouais, rançon obi déjà le 21, Aza déjà Nakin 21. Conseil nous repose sur les jeunes musiciens aux hommes bazo s'embrouiller parce que au moni musique ezobeta suna poto moi bambilinga mbilingezali selon maramnabino moi je ne sais pas là hein naebi vraiment mais non mon musique eza vraiment souté et ça dit mais là tu es bisongo siko OK musique est comme maboke na ibse ki ngo ka yo moko utenga tembe na ibiso ke bazobeta te pour ni kilo ezate et puis mpifo nakata nzoto bane lokote yo yebsa bangoni baluka nono eloko liboso baluka no nzambe ya mibale baluka eloko nzoto ya misato babongisa musique. Il y a trois choses na FC Banca na place baleke mission ke bano sala wera ba campagne ya kimi ya liboso baluka nzambe ya mibale baluka eloko no ya nzoto ya kati mpifo ya misato babongisa musique na bango parce que na 7 jours de la semaine na beti 7 rythme na beti kitweni na beti ndara na beti kitweni na beti ndara na beti mutwashi na beti konono na beti afro block na beti susu ba mongo c'est que batnyo so minoko so ba ko se retrouver na biso 7 jours de la semaine tozo benga ngeza tribal world donc ndenge za wana eza non za lundi boy lundi lelo eza na mona lundi na courage te mardi lelo choix donc ne 7 jours de la semaine eza on peut que qui fait musique mon besinga OK olala na yo o ka deuxième chose c'est pena ke bana mbango boso ki pena ke featuring ya Big Boss na Willow Longomba. Et ça peut kana kata 7 jours de la semaine. Kiti na mutu. Et ça peut kana kata 7 jours. 7 jours de la semaine. Ya on lobete na kata 7 jours de la semaine. Ba luba bazaya ko sepela ba Congo bazaya ko sepela ba ngala bazaya ko sepela. Donc na kabuli ba Congo ba luba ba ngala na ba Swahili. Ba Swahili to bendi bonka na ndenge peka ke ba na kata afro block. Mais ba ko sepela kaka. Ba Kiben pe ba sepela, ba Américain pe ba sepela po Big Boss ayembi suna Kingston. On a part ya ba Américain. Je te dis pe part ya ba Africain kota ba likolo boye et dit Kenzo pe featuring na wera. Donc na kati mameze belé donc ezaka Afrique centrale, Afrique entière ba sepela. C'est ça. Merci Igo Santé, Igo Santé. Donc bah bien na wenge musique à maison mère Igo Santé ton bon ta de ba parler o mutawe ranson quoi. Igo Santé le so qui au longue power ranson au beta na orchestre. Ngale le so na longue power ranson. Ba orchestre c'est bela oui. Frère Mike Kalamba na orchestre Denis Ngonde, frère Patrice orchestre mon so na revara na beta. Paix à son âme, c'est Marie Misamou. Tika biloko nga na ba orchestre ya musique religieuse te musique profane te na via ba orchestre la bangwana te mutale yera te olobaka so inga na longwe wenge musique à maison mère soit caméra no ya kambango pas tamusa pas frère Moïse Mbiye là c'est ça donc na kuna tamusa 2 mois les sous après na remonter na zongi zongi ouais na zongi suka wenge boyom tolo babon oloba na caméra bon caméra yango na machine nani na oke boka iko Amiel Moulofa ouais Amiel Moulofa bomba sedo donc soki olongwe Igo Santé biso ki alongwe pa we ranson na kepa
na biso ba orchestre c'est belé ba frère Mike Kalambai ba Denis Ngonde Adoro l'Éternel yo yebi on ok obeta tebe na obeta ko kati na nkolo siko wa zaka pona ko remonter po so na longo wenge seki na komi faible équipe nationale seki ba katinga na ko kolisa mais est-ce que ba katanga bientôt là nous au brassard oh Igo c'était 4 fois champion. Na 7 jours de la semaine, Big Boss a bien au clair de la ligne. Abisoy Moulile, on topé cet éclairage. Igo Santé, merci. Toko vraiment na suka émission na biso. Moi mot de la fin na yo par rapport à émission Lelo. Numéro de contact nao parce que na boy Vanessa numéro Igo non non yo mon pesa numéro de contact na yo un mot de la fin par rapport à ma communiance et puis nous avons moi question mon pied wa nga zwangai na page na Facebook a komika Igo Santé a junga mbalamora. Dans ce côté page sur Facebook, on a Igo Santé, on a moko ozwanga. Pour numéro za buzo ba fort. Mutu mususu pesi numéro a ko mobengo azana enda mususu na Pakistan. Abe ka polo ba Igo Santé. Ndenge nini Babindombe. Omoka ebine mama musique était. Ta erreur tu na Babindombe. Donc Kota na page na Facebook ma Igo Santé. Bongi ça peut poche na yo pour le 24 déjà 7 jours de la semaine. Mbote komi boye. So pesi liboko keba na virus. Pour na bale pe babi coach na biso mo bo so pesi mbote a dominer. A dominer ba. Donc bigologo attention na mbote. Donc bigolo veneza soki okutani na mutu na musika tsheka bo. Donc on est là maman 7 jours de la semaine. Bongi sali benga ba fan nga to à Paris le anniversaire nga bomona na ma coupe. Malgré tout non na côté Facebook tene ba banani ba souhaiter te mais nanu ka muta bengi te jusque là bon. Pas mal yo yebi. Eza na ngombotama. Ya no bon. Ya no mbotama. Et on les rana ngome ba fan nga to à Paris, ba fan nga to Allemagne. Je suis en Angola, na moni, vient biso greffi fouti la matite lié bozola mboa, chic bazola, na moni ser nanga lezi, na moni BBC Chalina, na moni Simon Tekalava, wa pena bana Luanda solo, na moni masalanga Ndexobic, super mec. Angola, je suis à Paris, na moni ba ser na biso Mimi Chikeva, maman Loris la congolaise. Namoni Julie Zoulema, namoni mère Nabiso Claudine Kinwa, Mami Lolendo, Nelly Mosei, namoni Dadi Bamvungu, Dadi Bakoene, Fefe Bakoene, Bazebele Fire Basket, Pati Moulele, garçon 7 jours de la semaine, namoni Obed Ngonge Gatouzo, yem to contrôler Paris na mito Rigem Paka, Babi Jiet Ozana Onakini, Grâce Tela Umba, yependa Zalarana. Chinois bakandolo propriété privée basé belé ce n'est que dans le monde namoni Ida Wenayeto Eric Wena maman nono Wenayeto Karine Wenayeto ce n'est que boye pour fan basé belé ce n'a bina zonga na Congo muké namoni Isaac cousin namoni Noël Miel namoni ba masa basé belé venda neto vandawa so na bina ke indépendant sous musika namoni avait na biso Pichu Mombo depuis États-Unis famille belé nana bosani non et ba te chez nana bosani on a ça ba souhaiter quand même joyeux anniversaire te non na monité non na monité ngana welisi bango nga wesi na pesa na ba mbote on sait que ba cadeau yé non quand tu fais te non je cadeau mutu te non je cadeau mutu te na été so tiki na cadeau na foki wani te faut zo cadeau wana ba fan nanga mais cadeau était na pesi ba mbote donc c'est ça nazo et puis nazo annoncer déjà dimanche prochain passer na biso mami la RTNC Igo Santé tant de leaders nakoloba nakobeta
On remarque que na Caribou ba baby c'est biso Caribou. Donc Caribou comme tout monde le kaka yango Big Boss le roi de la forêt Bigo c'était yo mo na senté tant de leaders dimanche yo na lobana beta pour nazo fêter anniversaire na vendredi. Ba bi tenir jugé ça pendako sous kilote na senglé. Vendredi on est à tenir sous kilote na senglé tenir jugé vendredi to na piscine na première riz donc on comika kana porte ya piscine ya première riz. Donc yo mo dezo milongoli o tena sous kilote na senglé koti na basi na miba so pour sentir les en porte soana sentir veneza pas droit d'entrée sentir veneza là donc to ba mononga na sous kilote na senglé ye pena ye bi azaki invitation kota. C'est ça. Ah, na bosali mutu moko. Babi président na biso Emmanuel Macron. Sécurité na ye. Bakwa. Maître Bakwa. Na profiter na saluer pour babi Emmanuel Macron tant que président relié pas maman Loris c'est la congolaise na Paris. Maman Loris bena yamba ki ali ayo ki pe le boko na ye. Ça lui pe ba fan pe ya musique ya Congo qui toko donc c'est ça Emmanuel Macron. Na bosani te Luzette Lukeba. Dimitri Balodon qui est JE Bozoya Kini to ya manabino 7 jours de la semaine donc vous allez bienvenue donc c'est ça. Okay, merci Igo Santé. Merci to comme vraiment na suka émission na biso nga na pesi merci na ba fan nanga ba fan na Igo Santé. À le bibo tapeka juste na page nae Igo Santé Borozoe Mobimba Borozoe Igo Santé Mobimba mais quelques questions ou bien appel peut-être mtsoa ko beta mabe amoni yote hein bobengaka CL News hein bobengaka Vanessa Musao bozona bino Igo Santé hein fanatique bino nde bolela effort na boya nanga ba appel na sengi bino mo boyoki na sengi bino numéro mais na bozani Tani Mukoloi comment on est Tani Mulokoyo Tani Mulokoyo. Merci Igo Santé. Nangana bosana anniversaire pe ya patron na biso pesa le 19 juin. So souhaite ta joyeux anniversaire. Christelle Mamou, Christelle la Rose, Christelle la Rose na solane na Facebook. Christelle la Rose, joyeux anniversaire d'avance na bigé. Ndena avec boye to sala geste ata yo pesi no cadeau ti. Bon, on a pesi na cadeau problème ati. Azala nanga mi na Facebook oyebi. Tombeka Christelle la Rose ndiaya na yote. Opesi nga kadote. Olinginza pesa. Olinginza mbete. Ngana opesa ko kado nao. Merci Igo Santé, merci à Patrick Moubenga, combattant et solution à Bourges. Patrick Moubenga, merci à toi, merci à Célé Dubois, papa social, merci à Roger Madiata, à Papi Mvoma, à Jacques Bodja, Sona Banotanga Bakomona Bozav, tellement belé, Frida Kanga Bacharme Chimène Kiala, Judith Ngoy, Monse Pembe, Bino Nyosolingra, Bino Ming, Amia Moulo Falela, Nae, Bino Bafanatique Nae, parce que je me tapais Sabino vraiment ba image Bozala Nango. Gigima est la femme de son mari. Gigima est la femme de son mari. T'as l'émission Ngana c'est pas la makase. C'est la frère bisa tantine na boka. Nani Oyo ya Masina. Comment il s'appelle? Na wana boka kana pe na mona rapé a réagi qui pe na émission. Nani comment nani? Otindelanga image. Otindelanga image mo boye ka ya Masina boye. Na ebi ba fanatique no baleke beleye pe depuis wana pe asabona pe na site na biso CL News ba pe soka mbote. Merci beaucoup hein, merci à Diogène Genève ma général de FAO bambote nayo ba consultation heureux anniversaire Camille to fête anniversaire notre patronne Christelle La Rose Mamouliranium de la presse. Merci à Papinzo la Messo NTP Prod, merci à toi. C'est la Rose, Nathalie Makoma. Nathalie Makoma, qui t'a dit qu'il mercredi. Trozala nena na dia paipai donc on me un anniversaire na yo. Aye mbelo ta mélodie moko boye par rapport au wana cadeau na celle star Nathalie Makoma. Ça allait bien, makasi. To comme vraiment na souka vraiment émission na biso. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine. Bye bye bye. Balobi site ya makasi site ya lengi. J'ai fini na pointe. Balobi ya Christelle, maman Koluti na bango balobi bana kin, bana Brazza, monde entier, na Canada, na Belgique, partout, Australie. Site ya makasi yango eye. Makamuna tu ya sika. Ba image ya sika.
kolamba ya sika banews ya sika makambo ya sika mama balobi mama kulutu na bango Christelle sita makasi bana poto bandimi yango chéri finite na pointe balobi site elengi CL News tokolanda yango tokoyoka benfo ya kitoko makambo ya sika kolamba ya sika nyonso tu ya sika oh naleli mama Christelle sita makasi elengi